Capage TV. Mama Peniel nenge mama Sintalobi azoyemba nzembo ya Fali. Et ça le Marina azoyemba nzembo ya Fali a filmé a tient dans les réseaux sociaux. Mais batoye bien que moi si à mon ça dans nzambe prophète Jean. Eza oyaza. OK. Aza bongo. Ya fotinete. Ya fotina biso basala nzambe. To bala basi yo baza fermi. OK. Assis na parole. Capage TV. Ceux qui passent assis na parole te yo mutozo le boza musala nzambe pasteur yo mobile na ye bongo la it. C'est la honte, c'est ce qu'elle est. Capage TV. Je bénis Dieu, je sais pourquoi. Nous sommes ces pays babiso to ya. Basala nzambe to bala baso baza assis na parole. Capage TV. Mama moi c'est ndoka zanani. Moi c'est nganga. Nganga. Bon moi c'est musicien. Musicien. Bon moi c'est pasteur. Pasteur. Bon, tu as bien sur Capage Télévision. Merci Cynthia Labino et présentatrice Labino. Et ça aura vraiment plaisir. Il y a beaucoup Labino. Tu auras un peu plus qu'on partager. Oh, nous avons bien parce que le confinement, oh, il va y avoir des églises. Surtout qu'on s'accraque ton abisso, plateau abisso pour la salle et nous avons oh, les caca pour la édifier bisso. Tous en la prophète Jeannot Bontongo que je salue déjà. Bonjour et bienvenue papa. Bonjour maman Cynthia, bon dimanche à toi. Oui, merci papa. Boni Sango, il y a église Mobimba. Boni Balanzambe, ils kende bien. Balanzambe bazo kende bien, Balanzambe baza très bien, baza ne sengo. Na pesi bango pe ba bon dimanche na bango bisika bazwami na mokili Mobimba o abengami mo Kristo nzamba pambole place azwami mais bazaka ne sengo po kaka ndeki to sakolaki kala mingi te déconfinement ezokota. Donc confinement aussi la to kozongela mabondeli et kozala malamu mingi. Vraiment dimanche ezoleka kitoko. Oui, mais bah parce que ça on a le Bill Gates il y a le lobby qui est bah africain vraiment nombre va couper na Europe nombre va couper na États-Unis qu'on a Europe et qu'on faut pas qu'il les pèse parce que corona oh ils ont été pèse décider quoi la pèse africaine débat qui est mingi mais ça va ça les confusion Mohamed on est ce qu'il dit ezokende kitoko kande to kana na nzambe et kende bien biso to kana na batute to kana nzambe et na kama batu mususu mama Cynthia baza tetu bazanga pesoni azonzo ba mesure minene na monde et puis na banyamate ata nyama pase kila monkolo mais azonzo na batu o baza ba image ya nani ya nzambe boyo zozwa ba décision minene na monde na image ya nzambe na humanité au moment où osala tali nzaka te or Bible je connais le projet que j'ai formé sur vous, le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Donc, Bill Gates a nani, tu peux battre à la base de ma pandémie parce que pandémie au moment c'est à manger à boire et ça m'a modéré la carte. Alors baza et l'autre côté voilà pourquoi Nzambe a zo confondre bango. Na sakola ki l'autre fois na lobaki, s'il faut mourir, ceux qui vont pas au monde en Afrique, baza confondu. Confusion côté parce qu'en Afrique, bato beaucoup faut le voir l'Europe te. Afrique asana innocent et Zambé na lola a côté l'Afrique mais bateau basana makambo mabe misala soloka place au moins si ba officialisant au penza ba balana mobala balana bango ne bazo sur les foot pe kuna ne ba subir donc Bill Gates zo l'exané temps pour rien parce que Dieu a déjà pris décision pour na mokili nae yena sala mokili ako confondre ba occidentaux mindele papa la Fachi mon konzambo kaza rapena pe pene ya ba basali na nzambe toujours na 4 cas ya paix basanganaki et le roi mokonzi mboka pona kosenga vraiment ba prière intense et puis bato bazala kaka na titi ya bonzambe pona kosambela on est et le fala ça le début ya mwana na mona ndenge mais basalaki à la stade de Martyrs wana ya mamususu to ba pandémie wana ya na bango soki basali soki ya mboka ko bonza mboka ça c'est autre chose donc so osambela ki na tongo presse na pokwa requête ezebele baka eza ebele eloko ye mukonza mboka o ifala sala ya liboso c'était ça ya osangisa basana na nzambe ya omoni ba roi kala na ba président de la République il ne pouvait jamais prendre une décision ou bien que solo comme sans pour autant consulter les prophètes de Dieu donc oh ya sali lelo ezolo ko fala sala kala avant abengi basala bina okanga ba église oui mais il serait mieux bosala beaucoup tanaka bacheka kabino bakomo cheke biso na dikosi biso bacheka so biloko ne batala soki nini ezo mata après bosukola ba maboko bobenga ba barrière soki nini wana bosukola bosali mais par rapport à bakonzi ya libando so mona pena moi
l'établissement aux amants qui tournent. Wana eza organisation na bango biso to mona ki même nazo songela wana nazo songela na clôturer le bien konza mboka. Oui oui. OK. Talaka to mesene biso plateau. Oui. Alors, eloko mu konza mboka vu comme décision et c'est loko fallait ka zongo bien avant. Ko réunir basala na Nzambe. Maman, eloko moko te e ko sala mana mokili soki Nzamba su contrôle na ngote. Amen. Bon, le coup n'est pas Nzambe, il ne fait jamais trop tard. Oui. Alors, to pas molira Nzambe, to kota ba mabondeli, to bondela biso basala Nzambe, na biki kokitela biso to na ba base na ba série to ko solola, to ba ndeni to ba no sangana pona ko bondela. Pe pandémie oyo e ko zala na effet ata mokote néfaste na mboka oyo. Soki bato ba ko bela sang, c'est normal, ben na Kinshasa bato ba bela malaria ata 1 million. C'est normal, OK? Mais ko loba ke po manene bomi na pote ko bomate. Na ke alors nazo sala mkonza mboka Nzamba sur le coup, la décision a eu, bien que ça l'ait que fallait ça la cala, mais ils ont compris que hormis tout, Nzamba zali kona nyos. Alors tant Nzamba zali kona nyos, c'est la Bible écoutée. Et ça te va mon avis sur l'église tout ça, mais ça n'a pas acte. Na misala, en considérant les hommes de Dieu 1, en considérant les enfants de Dieu 2, en considérant les églises de Dieu, on va bien dire corps du Christ, c'est-à-dire Moutabo Mama. 4 en considérant on va bien dire église locale, c'est-à-dire l'église autotonga na Mamboko, place to Sanganaka. Donc ça sera un peu une très bonne chose. Na quel est le lobby, ba osoko na Mamboko na ba cantine. Maman Cynthia, ezana mukonza mboka moko na États-Unis. Trump. A lobby tant manager bandi. A lobby toutes les entreprises batika ko sala babiloko mususu ba salaka. Qu'est-ce qu'il était bouger ba ko misambongo po bango tout ba sala biloko e ko aider bango po ba combattre pandémie oyo ya o mona bimisa ki ba jini tout ba sala ba masque ba sala ba désinfectant et tout et ça eloko l'état na biso ba inga ko lia mbongo lokola nguba ba ninga ba sala ka bozola mbongo lokola nguba pe to mona misala bo sala vous tala bato ba bwa kaka oh ce qui ba bena bana bato ba bwa kaka oh ba sali banani bato mbongo eloko fallait bo sala ole bo sala ko maman Cynthia lobi bo sukola kama ça c'est la médiocrité et puis médiocrité et ça péché en plus et ça sorcellerie donc il fallait bocha ba mesure l'état au tcheba biloko bien partout na ba venir partout bo pese tala eloko la masque na oki soni eloko lokola masque na pamoli ba mama zando ba mama zando bo umela na pamoli ba tailleur a okomi na pamoli ba tailleur po maputa na bino wana ba bela one soso ba nini l'état soni soni yokuto osala soni yokutuko okoso kutuko obima puta te on se prépare. Écoutez, un pays, une nation bien assise, bien en place, bien organisée et que c'est un bâtiment de comme masque était. Il y a un moment que ça va casser ba masque, ça ne vous coûte absolument rien du tout. Mettez ma bé. Ta et coquille, Dieu s'occupera de vous. Nana bino ba ki ta et coquille, Nzamba occuper bino. Vous les autorités de cette nation, la RDC, na lobi bien. RDC ezaki zaï. Dieu va s'occuper de vous. Ngonge coquille, biso na bino. Biso minduki te eloko te to révolter peuple te to fana la banda mais on va parler. Qu'est-ce qu'on va parler? Bokanga bino côté, on va prier, on va parler. Boko kuta na nzambe na nzela na bino. Bo nyokoli population na nenga osakana te mais tant ekoki nzambe na lola atelemi po mboko yo epambolama biloko soni batere bakomi kotonga batere bachango ba 500 fois ba 1000 fois. Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez? Bakozwa biloko botekela batu bosala ba masque bino moko l'état bosali ba masque na baita ya bien. Mama maputa na ebe mutu musana puta sali 6 jours les poussière a ocha na zone a obela masque a obela. Donc voilà un peu maman Cynthia et le sala nga pasi o l'état na biso azo nyoko la population mais a otanga kombo nani ya nzambe pharisien mais complot ba pasteur boko apela ba complot mingi. Bon, on rappelle que le baptême n'est pas cause. Ah, maman Cynthia. Et ça va, il y a mon cause. Donc, ça là, il y a. Après, il y a bon, ce que mon pasteur, ce que ne connaît pas mon cause. Ma camo est en Nzela, c'est que pasteur on a bimi dans Nzela. Jérémie, quand les autres tindaye, écoutez, Balam. Nakati mukanda nombre 23, 24. Nombre 23, 24. Nombre 23, 24. Tanga. Avant comme on a Deutéronome. Bible soloba nini? Lévitique Deutéronome. Bible soloba balaka lobi na Balaam maudit-moi ce peuple. Apese kanyaka corruption. Tu sais il y a déjà diable apese ka bango mbongo. Donc mutu apese mbongo pa boma Cynthia. Est-ce que obi ke na mutu pena mutu apese pena équipé apese français que ne sala na Cynthia pour un jour bomae.
système bandeko na biso mo bazamilai batindaka bato meme bakei aye na mboka na bino comme étudiant atangaka mais un objectif moko alandela vie ya politicien moko be mutu moko po éliminer. Est-ce que ça n'a pas massé ça? Alors si on moni balaka ebine maudit le peuple bala malobini nakoki jamais na lakela moto nzamba sa pambola. Amen. Nzamba tena maloba la monoko ko modité. Et puis nzamba lobina kenena loba o ya ko tana monoko na ngai. Mosala nzamba solo alobaka o nzamba tena monoko na ye. Mosala nzamba solo na bandeli alobaka o nzamba te na monoko na ye. Comment le côté ba osala le côté. Si réellement c'est Dieu qui t'a envoyé, il va te protéger. Amen. Si cela vient de Dieu, bien aimé, pourquoi ça na comment nzamba te. Mais ce qui nzamba na tingo oyoki bien, ko la protéger. Amen. Comment te protéger? Il y a maman Cynthia et ça va passer au babungi na ya lokuta ba comme ebele ngala comment son le kalanzara ba bi prophète na bité pasteur te donc la limite pasteur ou prophète na Congo mais ningi batu ba jijenga na misala na ngela kisaka sa prophète misala na ngela kisaka sa pasteur non beaucoup parler prêcher la Bible verset biblique na mutu le roi ranking on est nyongo mais so ba moni ngozo me mama vina yo ba bité oya sa mpagano yango moni Pierre ba yeba ki ete po ba mona ke na Yesu Pierre ba yeba ki po asai ko lata lokola Yesu bato azana Yesu yango Yesu pour azoloba soyons les imitateurs du Christ basala nzambe ba prophète botema na yesa kibino lokola boso ke ngoloba bosorote to telemi nzamba so telemi sa génération sika ba prophète jano to na kati to ko telemela o to ko telema pe to ko lobo nkola tini biso po mboka biso ya Congo et sa délivrance ta ekoki le temps marqué de Dieu est déjà là. Amen. Botola nzambe état de droit état de droit zo ke ne kitoko ha to ndenge to soyoka ndenge to soyoka état de droit ezokende ndenge to soyoka parce que yana batu musupe otali façon ba milika muna état de droit ezate oui mama to fana kishasa ngana ndeka information eze belé mutu musupe no kili kamo esalama ki façon ba meli état de droit ezate parce que les politiciens congolais ignorent une chose et croient que bango mo nde batanga bango mo nde politique on c'est faux congolais ça cultivé et ça la bande rolanga diaspora ba na poto batanga ba yale belé et ça la biso la kisasa to tanga to ze belé tous les jeux là to yebi yango et en plus nza n'est pas comme ça ban takana bango polele donc to comme bango doublement to mener bango 2-0 donc ba jeune bango na to yebi pour dire quoi la question oyo lobi wana mama Cynthia politique to yebi état de droit ezali na ndingi to soyoka na ndenge pe to soyoka mais to lingi to mona pendant to moniteur que état de droit pende fandi état de droit on bandi ko s'annoncer bien té bon ko kanga caméra bon total balobaka mieux vaut la fin d'une chose. Très bien. OK, ce n'est que le commencement. Tout le monde a souka na ngoti. OK, tout le monde a souka na ngoti. Donc kuna te. Base comment on a dit sur base. Il mettait 11e rang. Natala on a dit souka batatembe. Natala on a dit souka batatembe. Donc bazaka tembe trop ba ebi match ndenge kende. Mais ba batatembe. Vous savez il faut que l'on ait le sentiment. Na politique il faut que l'on ait le sentiment. Politique il y a Congo et puis ça il faut ça l'attention. Oui. Très attention et tu risques gros donc façon et ce qui est na on la base question tuninga mama Cynthia attaque musana nzambe to observaka trop ya on moni na politique nzamba sociaka toujours basali nae basakoli bazana distraction donc bazomona baopola mais baondima te baomona ke mabebe et ça parti politique et ça ba frère na biso ba parti politique pe ba frère na donc tous les partis politiques ce sont mes frères. Mais ceux qui va frère, il faut leur dire tout haut. Oui, il faut changer. C'est quoi ça va te têtu. Donc, ça canique. Donc, ça va tika or c'est pas bon. Donc, ils savent comment politique est au Kenya. Donc, on a au Kenya. Donc, on a comme on a flou. Un flou. Merci. Pour le ok, maintenant, et Kangeli à mon antenne. Et quand il y a mon antenne, na landele on est moka réclamer salaire na hier. Bafuta ye mais na moni mwana nsemi soda piye sac ya fufu na misu na ngai na ke kotala na zo devoir mwana oui na ma campagne côté na nga voisin per ba mati na 80 jours ba bimi côté na biso haute tension parler de marbre de la montagne na ke le kola bana na moni soda na sac ya fufu na misu na nga. Et ça qui vendredi, ça s'est fait avant-hier. Na moni soda zobima policier na mundu qui abete masasi to gagner tonton pam pam. Na bi oh nini
na yo comprendre qu'il y a retour à mon ancien biloko azwaki ba retour dans ce moment la moto oui bazo beta masas ce n'est pas bon pourquoi les piller tala biloko ba tumususu ba simba raté et loko mutu ba simba raté soko non au simba la nini et ala yete atanga prophète Jano eh mama atanga Cynthia atayo ngai Jano na sa prophète Jano oyo kangata mwana nanga ozwate loko nanga obio yibi place oke nango yo mo ozongiselanga po prai na robetela yo prai alliance ya bonganga nzambe ozongiselanga kaka donc mana nsemi pour l'anga d'abord makambo azo salanga et à distraction et ça distraction et puis ce sont des gens qui le consultent na kino wana sana ba konzo ba consulta kai ba ils se connaissent entre ce sont des distractions là na buto lobela mote mais na ndeka lo et à distraction les cas ba distraction plus simple confinement ba consulta kai ba ba ni entre bango ba ba confinement Gombe bon ça va te tout ça ba intellectuel ba il s'est bilan basali 2 semaines bakangeli bande kona biso Gombe basala kinini basala kinini biso to kangaki ba tutelle na maladi boye batali si Gombe pesa batama ile tale belé na oki déjà ba commencer les cas Dubai bakangeli bango kuna bakuta ba de kuna mama ba tu basa ba bala et tout batala bango bacha wana ba quarantaine oui voilà l'état ça na raison oui acha bango kuna atala bango moko moko bimisa bango po soki ba yena ndenga ntsanga ba yeka na système à lycée bosangani et ça mabe ba yata na système bolingani pété mais système à mwana bendana pour l'état yeba l'état tala na yazobela kotsa poso ba koti boza kitoko te pona we déjà parmi bato baza kuna bakangani pe misusu baza positif quoi c'est-à-dire baza na pandémie wana na virus matanga ndenge ezokende l'idéologie ndenge ekomi idéologie matanga eza kitoko ngana fandi 4 ans na Brazza na sele nzambe na Brazzaville pendant 4 ans na vivre yango na période ya ndenge matanga balela yango kuna na morgue malango bakekunda mais bato basangana ka babenga ngo veiller na Brazza balobaka soki funérailles ou déité Brazza balobaka veiller donc bato bafandaka na veiller ata moi 2 jours hein batika bato mais batangela bato nombre te mais balongola ke bembe directement na morgue bake kokunda Lubumbashi même chose parce que na kolinde na Lubumbashi donc na Lubumbashi ça m'a peu bongo à partir morgue donc ça et loko moko mesure moko l'état bravo éthique à la bongo parce que kolele bembe na Kinshasa c'est comme qui buzoba toute tendance confondue buzoba ekotaki na kati ezala balai ezala ombasali ezala bandimi ezala nani désordre au monde mutalati baja munene mais bembe atiena on dirait ça là quelque part wana bila kili tabaji abunisa ngambongo mena palemia yaya baji munene ba miso bele donc atiena on est ministre akere réunion gouvernement mais nzoka ndé bembe yana tina te ona mutaso c'était que ça songa mona bato bazo bunda pona uniforme bazo uniforme baji azishi na ebite soki ebembe melaji donc ba autorité mboka eloko bazo ki mesure wana na CP nango éthique à la bongo omoni et puis ba serena baba ba serena na l'église surtout ba église et l'église makelele lekio ba chaka bafle libanda pona na yoka papa teya liloba et ko tout abato surtout ba église ba chaka ba bafle ba voix makasi me bato na kati 5 et ana sensité teya tala maloba vraiment oh parce que la zo ba ka ba bar te na lobi surtout ni ba église papa bibi mo ba église bo scroll papa ka fi abino bon papa même les commentaires on discuter à l'émission avec scroll si ça longola bato et tout et ça rane ni botima ba nzambe kita par rapport pe ba sena nzambe bile quoi effectivement ba sala nzambe mingi ya lokuta ba koti ba misusu ba koma neti awa na Kinshasa to na ba sala nzambe mingi akomi musali azayi ko embela nzambe mi saint chrétien akomi musali to boite nzambe ko bengepe OK to ba nzambe te to tele melango mais bango tuté ngape kalate na okoma musicien ngai prophète Sharon na okoma musicien chrétien na bandoyemba webe wana ya nini et orgueil lo lendo ki leadership aboyi ba mamelo boko pa papa mulimu alingi boka sala pasteur très bien orgueil atika la leadership a solo eza ko kangama na Yesu eza ko tika le pa na Yesu leadership a solo Yesu andima yo pa mokili po soki bato ba otombola yo nzoke pa Yesu okita ça le savoir okita yo solo kana miso bato ba mo ana moyembi bo ba yemba ko beke na monya komita ayembaka ayembela nzamba akoma pasteur na mone na vision lobi akomi terre na tibango automa bilamba bato bolo akomi terre alors même si nzamba pesa message wana bien na kolimbola ngo malama akomi terre ko terre papa parole de connaissances amis OK nazo expliquer le loba na nzamba bolanda bien au monde na domaine de prophétie ezala bakolo na prophète oui mais Paul le dit na olozi ajouter aussi la connaissance donc na ntima ko kota na deux
cours na sala cours mibale école de délivrance na prophétie na kati ya prophétie soki oyebi to maîtriser bien te omona pasteur mususu bilobela bisakola mwanza po bamona yebi amoni ne makambo meza ndenge wana te o mutu ana zandoki obengi mutu ndeko beti ndika ta musu famille bayini yango lelo ba prophète belé to za à la base au kabolo ba famille batu po nini ko zanga ko yeba soko yebi te tona mutu mama Cynthia soki oyoki bazolo bano parole à connaissance ndeko loba boy soko tali na bible ba bengi parole ya connaissance parole de connaissance c'est quoi parole de connaissance ezali muto yo ayoka ka voix audible audible na yoki nza bazoloba parole de connaissance na kati ya parole de connaissance toza na voix audible na kati ya parole de connaissance toza na voix intérieure mutu mso asamba afana rabi na zoyoka osala nanga wana eza parole de connaissance peut-être la parole de connaissance toza na vision ndoto vision neti ya mutu azomona waka mutu na kati ya parole de connaissance toza na songe nyonso na kati ya parole de connaissance toza na mutu azoloba makambo uti koleka olati elamba boye na kati namoni elamba boye chaussette soketi na yo namoni ya jaune c'est ça parole de connaissance parole de connaissance ezali mutu azosakola oyo elekaki na oyo ezoleka na minute wana et puis oyo azomona oyo azoyoka na oyo ezoli te na motema mais prophétie na parole de connaissance ekeseni parole de connaissance ezalaka na moto soki babeti yo otelema kasi tokokwe yango nde yaka na précision Cynthia mama na bino komoni kapashi Cynthia outi kolia siko parole de connaissance na ndoto alobaka ngo esprit ya serpent nganga kuta loba koleka na pasteur oluka mbongo oyepa nanga na leso mutayi yombo comme mon frère Roger afani na bukaka aza place tel aza na bova porter na bango noir wala parole de connaissance nganga ndabeta ngutu grave nganga ndo na zolo bat wala parole de connaissance et beta ka mutu sakoli abi obotama na hôpital mama emu na âge 10 ans obela makasi ngo kufusala ka demona awo pesa ba précision on esa parole de connaissance mais prophétie ezelo ko mususu prophétie eza likambo ezoya yango moni na livre ya Jérémie balobi bayebaka prophète soka sakoli te on reconnaît un prophète soki makambo alobaki ekokisami amen donc makambo oyo sakolaki mpona mutu soki esalami yo nde prophète prophète ça veut dire prophétie c'est en hébreu qui veut dire message c'est ça prophète prophétie maintenant prophète nde koloba messager donc messager ya nani ya nzambe ok nzambe atindaka ye mpo ke nopesa message yango na bino ekoloba écoutez l'ainsi dit l'éternel na mikolo ezoya il y aura 7 vaches maigres 7 vaches grasses ainsi dit l'éternel c'est-à-dire na mikolo ezoya bokomona bangombe 7 ya mike na bangombe 7 ya minene sikoyo il faut alimbola 7 vaches nde koloba 7 ya pasi na 7 ya esengo très bien donc prophétie eza likambo ezoya sikoyo nayebisaki bino edépendaka prophétie à moyen terme en court terme na à long terme les prophéties eza likambo ezoya mais oyo euti kosalama oyo ezosalama eza parole ya connaissance voix intérieure nzambe olobela bato mosusu aa prophète mayoka na motema mosusu aza prophète ayokaka na matoi mosusu aza prophète a misu sikoyo toana déjà na prophète prophète akomona na ya koyoka sikoyo mponso prophète amonaka ayokaka rare ok sikoyo prophète oyo alobaka bi nzambe aolakisa nga eyaka faso koloba bi nasoyoka nkolo koloba nzambe aoloba na nga bo wana azoyoka sikoyo na bango tu moto aza na prophétie ya makasi eza moto oyo oyebi ti nakomikomisa te tomonaka ndekolo oyo nazopambola bandeko bazobenga ndeko jise benga oyoka mama José nayebi kozolanda oza na Paris benga oyoka badirective na yo ozolanda nga mama Valentine na Italie docteur de docteur Valentine aza na Italie aza médecin yelo mbane ba médecin attention bazotraite bakoroto bana corona baza bakongolais mais bazotraite bata bacorona baza na Italie quelle grâce pe na maboko na bango bato bazobika pe baza infecté te nayebani na bango na chaîne na yo baza bato no balingango trop batina yango bambote mingi na pamboli bango bana na biso ya bandal bamama bandal bapapa bandal kolamo na bino e bayebi ke mosakoli jano soka lobi bazokomona ezokokende na pamboli mama Colette na Londres bamama ya Cynthia wana tu bamama na yo balingango mingi merci frère Mike Kalambai to kenabiso tout doucement pour la question etikali asala ki live parce que comment la maman Peniel akoyemba et ça lokola to moni maman Marida ndenge biso déjà to yebeli moi si amusali na nzamba représentera déjà église pour musali na ye et puis comment na yazo yemba nzembo ya frère na biso Fali Pupa makasi pe akokanga makasi ba ndeti suka en tant que bio moto na nzambo ko lo bani
naloba ya mama biso Peniel na ma papa Mike mama Peniel ndenge mama Cynthia lobi azoyemba nzembo ya Fali eza loka Marina azoyemba nzembo ya Fali a filmer a tient dans les réseaux sociaux mais bato yebi eke moi si a mosala na nzambe prophète Jean eza oyaza OK aza bongo ya fotinete ya fotina biso basala nzambe to bala basi yo baza fermi assis na parole soki baza assis na parole te yo mutozo boza musala nzambe pasteur yo mobali na ye bongo la ite c'est la honte c'est ce qu'elle est ya omoni to bala basi baza superficiel trop likolo aux yeux ka pona bo mwana mutambo okoyanga noa oyanga noa mais ce qu'on bongo la okokamwa okofingisama wana bakofinga ete bakofinga nde mobali ça fait trop mal écoutez je bénis les hommes de Dieu au bas na bango bafanga na parole je bénis Dieu je sais pourquoi nyonso wana esete yiba biso to oyo basala nzambe to bala baso baza assise na parole ata sa kitoko go na pamboli ndeko moko aza passer Sando Serge na pamboli place oza na bité so dans l'émission to zana na kisasa ndeko wana azwa mwasi na etango ngane to bala azwa mwasi na ye ayaka na permanence wana to yola na permanence biso to biso la permanence so la ban na bintse ko ya ban na yebi so la bintse ko na ban église na tapi to yebi to leka mosala solo faut leka na place on a sala lo boba peso batikelo bozui ba c'était faut leka mais quand tu que l'église c'est pas papa na yebi ba pasteur ebele batikelo l'église c'est pas papa leka zakini mosala nzai bandaka na tengo komone batoloka bambiye bazaki foromete mbiya zaki formé na kuzu ye papa pena lesa bango parole ba leka so kutumia leka papa na koyembela nzambe papa to sima na point parce que le ba kitoko oui parce que rebelle on zeba beta mabaku pour na point wana est-ce que zali censé moi na mosala nzambe pe a remplacer papa na église moi na mosala nzambe a remplacer papa na église e banindeni ezala raté humainement parlant logiquement parlant ezala kate soki nzamba lobité OK na bandeli logiquement parlant bibliquement parlant jamais papa so ko tika église mona zo salama pe comment mapi na lobango d'ailleurs so ke na bible za soni salama te ezala te na bible Moïse azokufa nzamba azolongola ye Moïse akina ba sentiments yekutu mta ba sentiment alobi vie na femme na nzamba bi mosi note vie na bana nzamba bi na yani o na cousin nga dai aro bande ko interpréter nga bi ya wapi nga na bino ndeko no fananye kagamu nga mona opono OK akagi munoko abanotel sansambe na sala ba famille Moïse abi na yebi ko na mosi no ara na désert na yebi ko na mwana na yebi ko na cousin tu as toute ta famille je connais aussi ton beau père Jetro est là a rappeler na abi na yebi ona bandeko me fandanye ya yendo ko pona te pour ça œuvre nanga et ça œuvre famille et ça œuvre écoloté ya tribute mais ya nani ya nzambe nga moko nzambe nako pona muta ko remplacer yo amen ndeni samba zi alobi tala mutu moko comme Josué osana c'est à Dieu de choisir muta ko remplacer mutu mais n'empêche nzambe na souveraineté na ye aloba pe na moni muta ko remplacer mwana yo ezalaka voilà alors ne condamne pas batoyo pas tellement muto ya remplacer papa na pourtant musu nzambe na ponaki et yebika kanzambe na bango oui ça je vous dis la vérité c'est un terrain glissant OK papa tous on a un terrain peigné oui aussi ça qui est au loité c'est ce qu'elle est et puis na mais bon on défaillance ya biso parce que na kuta ndeko wana enseignaka na biso ndeko na ye na permanence azo enseigner mosi na ye biso tolanga bitoko na baba na binte kwa ya bukaka azo te ya mosi na ye azo lakise nyonso na mona ngo pastor mais tant on a ko bala pe donc on a ko vivre makambu na taya mama na tali bota mama na lobi o nzamba bene aponeli ngai oui nzamba ko ponela yo mais former ye azala réellement mo sa musena nzambe former ye faut avant tout la libala oui erreur to sala ya ngwana yo tala mama la sanga ko loba te ko la mama emi kutino cette mama la mai paté mobala sate ya telemisa église basate basa belete or basa misu kwa sala bon mama moi ça ndoka zanani moi ça nganga bon moi ça musicien bon moi c'est pasteur so ba balingi distinction okomona moi c'est pasteur ana ba camarade ba païen moi c'est pasteur ana ba camarade ba fidèle te ba ya ba ida kona musala po ba pambwama lokande ba camarade ya basi ya nini ya ba pasteur lokola yo ata ba mama kende aux expériences yo ka moi c'est muto ya asala la nzambe ayembela la nzambe moi si na ye lelo na okipe akoma soki berger soki pasteur
moi si na yo akende koyemba nzema mokili c'est que quelque part yo ndazo qui sonne donc on n'a pas biso mibali to sorata ko éduquer bana na biso penate basi na biso plutôt ça je te dis la vérité na mitia na place mobile to sorata azua ya robeta makofi robeta kofi kosala nko kozole pe mbanda kosala pe bunde c'est ça les hommes d'aujourd'hui mais tant que éduquer une femme plusieurs hommes bazan en côté quand nous condamnons les femmes biso mo mibali to mitala dialogue to ndenge ni papa to kotinda na famille peuple on a pesara lisute na famille on tinde pas nani po ba maman mingi mitu epeta ebouja ba maman lelo lo ba bino ba maman kalo bateyama ba maman lelo yenda kuta encourager à moi non soko sakani bimaka izonga bo wape kitoko ba maman lelo yenda kuta zo encourager moi na ba maman lelo yenda o bomela mona le bala zole mutu moko ba l'équipe famille mata ba maman wapi lelo tika mama Cynthia tika ngako na baka na obana utinda na epina mwasi nanga yepa na yo oteye parce que nga na yebi yo osona nga etoye bani esa pas somo na mutu bateka mwasi ndenge nini osotel sa mwasi vie des avantages à vie na avantage voilà osotel sa mwasi place nini bouti pe bozo kende osotel ça qu'est-ce qu'il faut comment ko fana la mobali comment ko éviter ba problème parce que mobali peut pas soyer il faut pas les kawapi et pas mwasi OK moi c'est une cible ya mobali alors il faut laisser moi c'est que ami batela ami kengela moi c'est ça mutalo kumu c'est pour ça na ba comme surtout sur la sur moi si pour ça moi si to ça le côté talaka ba lobi pour s'abonner il faut les kapi et pas moi si mi bala le lot ti ko sala de basi to nyongo libino ngabe na wana pena na biso vérité mi bali to mitala na lo barango la famille devienne moi c'est ça ordinateur oh yo zo kotisa ya wazo zo ya onda ko refulele vraiment conseil ça na maman peña sur azuta là pour que la souka et puis to zo extrait na oka papa na za pasteur non ate ya mwana qui n'est pas papa à les canaux fermissement recyclage affermissement oui recyclage merci hein conseil ça fait la honte non ça fait la honte tant que le bien je n'étais pas informé babilo bongo na mona minate mais na qui passe n'était pas remarqué na commis et choqué nga c'est la honte et puis na papa conseil na nzambe o siko na moi motema o zaka na mwana est-ce que ça na siko yo on dirait papa wapi Mike Kalamba motema wapi motema ya ko subir ba coup arrête kwana omoni oya des alliances sans alliance na lobaka yango boye élévation eza bien mais il faut que senga motema élévation c'est ça mais il faut pas que bombe élévation que conserver élévation que battre élévation oui banani baso matana yo ali yande nini makambo yande nini donc na osenga la Mike Kalamba place azali azoka makasi azwa courage atelema makasi bible obiba yoka yo bakuto nango te oyo bato bazo reprocher nango atika mbongo parce que akoti na terrain mabe terrain akoti eza ya liwa terrain mabe eleki terrain oyemba terrain mate ya pasteur pasteur oyo abengami mobateli pate terrain mabe terrain wana pela mabe evomi etika loka koyemba terrain mabe moto akota na terrain wana basaka nango te terrain wana pene fo nkola benga yo pour justifier ka yo lokola leki kuna seke nkola ebisi ye aleka kuna alors il faut vraiment asala makasi et là on enseigne pena maman Cynthia na oloba mingi asala makasi po nazo so ba message na est trop ba musicien bele nazo so trop même papa José nazo so pe message na dernièrement bina ko ko yamba na zo message mais c'est quelqu'un que Dieu veut restaurer encore une fois donc nzamba pambola ye azo makasi maman moi si bozala ki na place moko moi ça qui a comme ça makamo ça choque ça fait trop mal et pourquoi batu mingi bazo sepela basa la fête ceux qui batu mi balé très bien pourquoi non lundi sande ko Mike partager na douleur te ya za mutu tombola ye tango waso fingisama biso pe corps de Christ ezo fingisama Cynthia na oloba no lelo et ana nzembo musicien chrétien moko te à part papa Alain na zoloba na Henri nani non Frank Moulaja les deux personnes nzembo muto ngai ekota ngala muteba nanga c'est Mike Kalamba moi na mobala na pena tant zo yemba so zo na zo prier et to ça dit pena nguya
mais depuis un certain temps na sentir banze monnaie bien té voilà maintenant na olobela vraiment il y a de quoi donc il faut bongisana nzamba bongisana vraiment merci mon Nzambe en tout cas ezaki de vraiment kitoko semaine autorisant la suite de nos sur la plateau na biso ya Kapage Télévision. Maman Cynthia merci pour la disponibilité na yo eloko ezosalaka mpasi otunanga te nini papa na webiso mokomoso otunanga comportement ya bato misusu nayebisaka likambo wana ofungolele porte abomi yo opamboli ye na nzela na yo ayebi mwasi azwi mwasi ya libala mais yo moto opesa mwasi ya libala abomi yo est-ce qu'il y a un sens na nzela ya prophète Jano ozwi mwasi ozotutela tolo mobomi prophète Jano andoki na nzela mama Cynthia ozwi mosala ozolesa mwasi no bana après obomi Cynthia mais oa sorcier. Il y a des gens qui font ça. Il faut tout tellement la Cynthia. Et alors que ça la prophète Jano passe ma casse en moteur. Mutu mususu na nzela ya Cynthia vie na changer. Bible lobi malheur na moto scandale na nzela na ye. Et bon moto bonheur na nzela na ye. Asa moto na sema. Asa moto pambola ma. So yo musala no scandale ya kamela nzela na apolo bio musala nzambe. Basa na nzambe mususu mo moto azomi benga musala nzambe munene même kama osala téléphone. Taka otokanga bato. Ko se masturber na téléphone à moi si mais oui. Kosala makama busoba na téléphone, je te dis la vérité. Encore ça la sabiso ngobo. Mais ça passe. Et à passer tu te dis que homme de Dieu, osa à la base ya ukabona bato. Bible le dit celui qui rassemble est de Dieu, mais celui qui divise est du diable. O bande konanga balobaka diable. Donc c'est un peu ça, ils allaient vraiment passer. Tu vois, ngana lobiango, yo muto za la base ya ukabona bato. Oza à la base ya sala bato beba na nzela na yo. Oza à la base mwasi moko a perdre mobile na à cause de toi. Oza à la base ya mwasi mobile moko a perdre mwasi na ye po na yo. Oza à la base ya mutu moko bana batikala ofele mais foyer mutu kufa à cause de toi. Nzamba opinir yo. Et puis libalo zo loko uzongo pété. On moni pe musala zo loka yo po uzongo musala te. C'est que non aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Vraiment que Dieu bénisse Batouya surtout baza à la Nanzela na bango Batouba opambwama. Bible bi muto sala kabolamu koba osala malamu. Sala malamu ato kufi e landa bana yo. Ata bango ba kufi ba otika ba koko. E landa bango. To sala malamu ponza melobi apambola biso. Amen. Nzamba kumisama papa Lilobasuka pona osilisa. Lilobasuka Kapage TV. Merci. Chaîne na yo Garios Toroyaka. Kario osobo akotombola papa. Maman Cynthia zo pesa nga punition. Chaîne. Merci maman. Donc déjà le na respecter Dieu mystique. Donc déjà pour abonner vous chez Carios. Carios merci. Na ye mukonzi na biso ya Kapage TV Cynthia Kapage tu ebinenga bandaki lelo aza DG mukonzi munene et puis na nzela Cynthia je t'informe. So resultat libako ye kisasa pour te loka kosala ezalaki te Cynthia opesa mosala po ekomi entreprise monene na ndenge mabete okufutama moi 200 moi 300 na poche olesi famille na kisasa $100 oteki pe bato bapambolami mais na benge mokonzi mais na songi na molimo c'est ma fille spirituelle donc moi na papa Jano toteyamaka na ye ateyaka nga mutu ateyanga lokwa ya za te abenganga papa boye te papa sala boye mpe nayokaka ye malendisa bolingo amemanga nga to po toza parmi bato basoka toujours bachoc makasi donc nalobi osabone bandeko nyonso balingaka na pamboli bino papa Roger nzambe apambola yo tokokutanaka nalingi bino bandeko nyonso papa osekisa biso mingi pasteur John koramona yo umena bandeko nyonso nzambe apambola bino Maman Cynthia, merci. Oui, les entreprises monene. Te ngane na remercier. Te ngane na remercier. Pour ça que prophète Jano aye ben appel message en Zambé. Oui, je te remercie. Sois béni. Pambola malisu makasi. Mata lisusu. Oyebi tango zo mata. Na ofungolelo komoko. Soko zo mata. Moningi mesani. Asani. Soko tango nzamba zo tombolo. Mutazoka kitso. Aotelemela nani? Merci. Amen. Bapara ba kokito ba o bazala ba ma téléphone, ma pose partout, on a dit le banzam de affaiblissement, oh, et c'est vraiment bien. Les acquis dimanche à l'élo, merci d'abord. Oh, nous sommes, va s'abonner, va vous partager, pour vous aimer l'émission la mission. Pour soutenir l'Itonga, pour soutenir Bassaï Lanzam, pour soutenir Kapage Télévision. Et on aura espace toujours pour la édifier par Lanzam, que ça la mission plaisir. Il y a les alliés à Motu, les alliés Lanzam, va se la mission. Paix, ma botte la mission de Koutani. Maman, mamie. Concert nanga. Wa concert à prophète Jano na poto. OK.
na moko mami tetela kaka mama mami tetela na Belgique nzama pambola makasi mama mami arabo nzambe ye akonseyaka papa mama wana na ebi arabo nzambe osakana te pe mobali na ye aza grand coach na Léopard ayebani penda na Léopard ba ebi grand joueur à beta eza mama moko na bonzambe makasi alinga ko pe mingi mami tetela mondima liboso na zona poto na 2017 abenganga oui l'émission la sala liboso nzama pambolo mami soit calme solution yes ok nzama pambolo mama merci Joe Mystique merci pour la lelo to siki wana Capage TV.